Mbote na bino baso bande ko balandi émission sur terrain P. Kana ki la télé vérité kaka ndenge boyebe émission sur terrain ezali et kozala toujours pour accompagner ba différentes activités na bino sur terrain ndenge to bisa ki bino matolo ba troyate bino mo bozo bika lolenge nini tozali kotalisa bino misala ya bato na terrain bongo pona mardi ya lelo le to bisa to ko ba na système émission sur terrain no comment bolanda ki pose le ki ya questeur ensemble provincial ya Kinshasa les boy ka papier puis na bon cette fois-ci bozolanda ya président ya commission des sages ensemble provincial ya Kinshasa Indusa awe mo ami bengaka Indusa Clovis Samba Molele député provincial ya commune Antele oya clôturaki mois de la femme et le ngona ba mama ya fédération ya Changu 3 ya MLC pe bayi fondation Clovis Samba ba mama ya kambaka na fondation na en tout cas activité les gars qui toko makaji on te dit que to bi na système no comments na sika biso loba babili ndetali sabino Fiston Mandonda zaki na ye ba ndule betamaki makasi bato babina ki bato amelaki et puis ba mama attends tango nyonso to pe na début activité avant que l'activité commence maman nyonso ko kota ko zali puta na ye moko na mbongo ya couturière en tout cas mabango mo to bila mingi yate bino mo bota la bilili koleka wana activité ngo ezala ki moko te atalaki accompagné na président interfédéral ya mouvement de libération du Congo mona mboka Valentin Guérengo na vice-présidente Denise Villa oba accompagné ki honorable Clovis Samba bino moko bolanda no comments l'activité en Mama,
Mama ya sala baraka sereka bango bakangama na samba. Mama ye bisoto ye kondala bino kita. Bisoto de bakaye kondala moito. Nzambe kolo ya manso mozali shwa likolo na se. Yo kolingaka bato bolingo suka te. Bo continuons ce que vous t'avez pas hier. Talaba mama, bande ba papa, pe bilenge basangani awa. Autour ya mwana wayo ndeko wa biso papa wa biso honorable Clovis Samba yo pesi mayele pote asala mosala moyo boye bongi toko singa na mokondo ko bakopambola ye na mai oya ko salaka po ya commune ya biso mai oya ko salaka po ya paroisse ya biso. Amen. Okombo ya tata pe ya mwana pe limo santo. Merci. Honorable commissaire ma président fondation azali na posa asepelana ba mama. Mais lokola ye azali pe na lisanga ya parti monene ya mboka na biso. Yango wana tozana présence ya ba kontipe ya parti. En tout cas, ba kotaki to monaki bango mais oza malamu ababa leka ato ya bango pe. Eza mabe. Kalina président fédéral, interfédéral, il y a MLC, honorable Valentin Guérongo, papa ya Kinshasa, dans la télévision, bêti ma bonne bonne après. Voilà papa, voilà sénateur, il y a Kinshasa. En tout cas, ça aussi, comme ça, maman, voilà la salle, ça va monter. Fondation Clovis Samba, oye! Ce qui a témoigné dans un court tour, dans un mokuse, honorable Bisson, pour la mokona lelo. Et c'est sur Makasi, tout Fandi, en tout cas, quand il y a organisation, tout ce pays. Tout le monde est en bon, s'il vous plaît. Témoignage à Liboye. Clovis Samba et le Sala, ceux qui n'ont venu Lianga, pour qu'à Lagos, à Salapon, né Nzambe à Papolaï. Merci beaucoup. La maman fondation Mbote Nabino. Ngai mwana fondation, mwana Clovis Samba. Nazoloba mingi te. Ngane nazawa. Namona nangelo musute pona nga ndena za namona nanga mutu musute oya kuna lobike ngai ngai awa na komi na sele namona ate pona nga na zawa na pesa ngela mbelo belanga kutelo telo kona tana bina kabelo belanga lote omona na linga na ngai ye po témoignage nanga ngona oloba na linga nanga kolo Samba ata boye bo pesinga boye lobelinga lote nga kolo yamana na utato la monene na ye eti ezawana aza simplicité na mutu nyonso so inie lobali omoko neti nga na leloko na koyi na papa na ngati ayeba atete oyo azalaki kuna na pusane pembeni mposi na komi boye te babi mutu ntango asala bolamu ne ifo ndima yango yango wana mwana kimina miso ya bato. Voilà. Mama Vef, Boboto. En tout cas, et c'est mon makasi ezali lelo bana biso ba Mama Vef. Ya Saint-Jacques. Banda ba Mama Vef, ba banda na Saint-Jacques. Nanu tomoni makambo ya boye. Yango ana epesi biso esengo. Poto ya kopambola mwana na biso. Be misala minene. Oya salaka na paroisse na biso Saint-Jacques. Nanu tomona mutu moko asala yango. Bandanga na kwa mobangena na mona loko bwena kikole te. Babukumesi baza koleka, badepute baza leka. Toza na ka babukumesi. Toza kina babukumesi combien? Toza kina babukumesi combien na kikole? Ba basali nini? Asali nini? Tola mwana mokela kwa kolo alokisi bango soni. Omoni teke za mabe. Mwana muke
aleki ba mikolo babi mwana muke pa beta rabonda mikolo babinaka ba mama viva président ba mama na biso bonne fête na biso nyonso avant nazwa maloba toningisa mwa moke nzoto comme ça topia biso mwa iniki kitoko Mama de Krista bila mama mina. Mama na bemba mama. Journée on est spéciale pour la femme. Et ça la journée ni? Journée on a le 8 mars. Et ça la journée à droit de la femme. Donc moi si pas dans la droit et toi bango. Et ça la historique nango pour que to koma na journée on a le 8 mars. Historique nango ezali wapi? Historique nango ebandaka depuis 1857. Namboka babengi États-Unis. Ezalaki na société moko lokola biso tobenga Itex Africa na ba société. Société moko textile et bane ko sala bilamba. Alors na kata société lokola ba société nyonso ezaka na ba papa na pe na ba maman. Na kati na entreprise wana be société wana bilamba. Mibali na basi bazalaki ko sala bango nyonso lolenge moko. Bakokota mosala ndakisa 8h, bakosisa mosala bango nyonso 16h. Soki pe sengi ba heure supplémentaire na ba papa, na ba mama, bane kotika na heure supplémentaire. Kasi ba mama ba remarkaka nini? Na kati ya mosala bane kozala ensemble na ba papa bazaka na ba avantage ebele. Ba mama bazaka na ba avantage te. Bako toucher salaire na fin du mois, na opesa ndakisa, ba moni papa zwaka 5000 francs congolais, mais maman zwaka 1000 francs. Ba maman ba eko sala constat après des années. Ba bi mais pourquoi biso to saka lolenge bo ba mi bali ba l'équipe so to za ba avantage te, ba mo ba za ba avantage ko le kabiso pona nini? Alors que biso to sala ka lolenge moko. Ba maman na ba ka ko se révolter, ba sangana ka ensemble. Bayokani avec une femme courageuse. Oh, la femme leader, Madame Clara Zetkin. Elle a salisa ba maman à l'époque. Elle a dit c'est ba habité ba maman. T'aurais qu'on vendre à beauté. T'aurais qu'on subir injustice. T'aurais qu'on subir discrimination. T'aurais qu'on s'engager na biso to sanini to telema. Le Seigneur to sanini. Ba maman bayokanaka ba telemi bango nyonso. Na époque ezaka biso no sona to bota mate. Donc ba yoko yoka ba besenga biso to sala marche. Donc ba maman na ba sala ki marche pour ko revendiquer droit na bango. Ba patron ba entreprise wana ba sepela kate. Ba ka ko réprimer marche ensemble avec la police. On est en temps ba pesi biso journal le 8 mars. Nations Unies ensemble avec toutes les femmes du monde entier. Nations Unies ensemble avec toutes les femmes du monde entier, bakonaka thème chaque année. Nations Unies est mon côté. Et dans la conférence aux États-Unis, on va bien à Kabasi à Bamboka Mikile Bele, baké basali étude peut babimisi thème. Chaque année, thème est dimaka. Alors, pour l'année 2022, thème est dimaki. Thème est
ebimaki nini sur le plan international aux Nations Unies bimisaki ezalaki réalisation de l'égalité du genre et avancement de toutes les femmes et les filles dans le contexte des politiques et programmes relatifs au changement climatique et à la réduction des risques environnementaux et des risques de catastrophes. Voilà ezalaki thème international. À part thème international, mboka na mboka ayaka ko soutirer sous thème na kati ya thème international. Alors biso pe na RD Congo à travers le ministère na biso agent to bimisaki sous thème na biso ezalaki promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre les changements climatiques et de réduction des risques des catastrophes. Bamama viva! Viva! Bamama viva! Viva! Bamama Bamama Kinshasa viva! Viva! Kinshasa viva! Viva! Kinshasa Kinshasa Kikole viva! Kikole viva! Kikole Papa Kolo viva! Papa Kolo viva! Papa Kolo! Papa Kolo! Merci mingi. Lelo ezali mokolo ya ba mama. Voilà pourquoi toyewa na esengo monene oyo Fondation Clovis Samba et Beniliso pour clôturer journée à droit de la femme. Tozana esengo mingi. Peto sepeli ningi boyambi biso mobeta na maboko na bino moko. Clovis Samba azali président fédéral ya Tchangu 3. Clovis Samba azali président ya fondation na bino. Clovis Samba azali député provincial. Elingi koloba ete akambaka bato. Soko oza kokamba bato, il faut sala bolamu ya bato. Omoni ndenge bosangani awa. Bino moko bosepeli pe bolobi ete ezali mbala liboso bakamba boesalema. Elingi koloba nini? Ezali reconnaissance. Bolamu bosali ye pour comme député provincial. Parce que pour être député provincial, il faut bino moko na moko bo pesa ye ba voix. Bo pesa ba voix ne sangani et comme ebele abimi député provincial. Lokola abimi député provincial bino nde boza ba kozina ye aza mosali na bino. Na yango de temps en temps il faut azongisa ka bolamu wana. Tala pourquoi azongisa le bino bolamu wana. Maputo bozu eza symbole. Parce que dans ma campagne, il faut symbole. Ce qu'il faut bala moi il faut symbole. Ce qu'il na fête il y a symbole à masanga comme la toni. On est allé symbole. Mais et pesa bino maele pour que pesa bino makasi ya koluka luka pona kozwa. Boko sala yango na kati ya fondation oyo ya salele bino. Na kati ya fondation wana bosunga na moko pour que fondation na bino koma munene. Pour que dans 2 ans, 3 ans ceux qui ont gagné à la bouquin et comme ebele pour maman nyonso bakota na kata biloko et vous allez esengo na bino pe vous allez esengo na biso toyokani lelo ezali mokolo ya ba mama ezali mokolo ya ba papa te na suki wana bo atika sabazala iyo obutu iyo sabelo beno mwana kikale mwana ya tangu ye mwana ya sele mama ya tangu
balinga kasamba mama ya kikole balinga kasamba motambo ya samba nani motambo ya samba nani aloba na kongo atika samba zalawa iyo. Merci. Bon. Tamsuba et baraté, hein? Journée de la femme, hier, à battre ma mine dans dame. Yawana na loba ke lelo. Hein? Vous comprenez? Dans ce moment, papa son mon aso moi elenge boye kwa to yiba ko mafuta na. Merci. Et ça azou à terre. Bon. Les lots yé ko loba minité. Oyebi so na va na bino boyebi les salanga ni maya misuka. Bakansende ke ba oboto la ba mama na ngai. Tocholi bango e. Ba kokate. To ebise bango. To ko chabar siko likolo. Pièce contre pièce. Quand to sito prouva nyoso toyo na la kabino. Na loba na bino ke na kotambola ngamoko ti lelo na tambola kaka ngamo. Na loba na bino ke na ko changer adresse te. Ti lelo kaka na ndako bo voter ngai kaka place nazali wana. Lelo za mokolo ba mama. Na loba nini? Ba mama o basala malamu ba mema batata na kati ya fondation. Lelo ba bénéficier double. Et ça la passe te. Et ça la pesoua te. Yo pemba la sima mema papa. Kwa sori ba pesi ezala mbala mi bibale. Ba mama nanga sele. Ba ponanga na tongo. Na tongo. Mama bozana lokumu makasi. Ya wana roba lokwa na kangi ba mama nanga oyo. Paul oswa ngo bango. Ka. Kraka. Motaboya sababa iyo aloba na kongo atika sabazala iyo. Yamana mama lokwa bozaka mwa songi. So okomi na ndako banda kosala nde ba mama bakende koyebisa ke Yesu asekwi. Oyebisi mama omoni oyo nde tozaka ngebu po kaka fondation. Yo tika na ndako leba okanga porte nga okota wapi? Masua ya Noa moto tamusuba neza kobunga olio kende kotonga ngai yaka koyebisa nga na litoi papa yo lobaki boye te bokomo sala boye pona nini na kozonga sima pona bangaka ba mama mingi soko kei na bakomi nyonso bapona nayebi ke turo bokopesa nga 2 sièges turo oyo tiri 3 nga na kozwa présent na kozwa mibale na bamama na nga na kani batoma te na kozwa 2 sièges le napesaki mbela tokende koyamba président na aéroport botelemaki mbala moko toke na bino ende olobeloko nini bolanda nga na politike sikoyo nga na politike bomoi ndako na ngai ndako nango baimoto abundaka na koisamo baya koluka bakoti ntina base ya mbeto baya kozwa ngai nayebisi bango nalemba nzala kala nalemba konyokoma kala biso tondima furumi bafurumi asalaka ye moko te asalaka na bato elongo naboka na nkoko bamama ye naboka na nkoko bamama na somba bazalewa bamama telema dobina olomokola bamama champion Mohamed
Samba mama ya samba tosepe na honorable na biso Kolo Samba makambo asalaka asa makamoko ya kitoko elandisa maka ndenge président Mobutu azalaka kolinga bamama alingi vima biso bamama so ozwi problème Kolo Samba koya akopesa okatafa akopesa yo mbongo akopesa yo mwa eloko nyonso te koyi kosunga mpona mapasi oyo ezwami nango nyonso apesaka soki boza malade aye na hôpital bayebisi eke yo oza na hôpital oza mpenza gravement malade akozwa mpe soin na yo en plus asepelisi biso azolatisa biso asombi biso mpe bademi super yango tolati toza na esengo tolata yango esengo yango na opresente yango omona eya demi super asombeli mpe biso tosepelaka apesi biso mwa enveloppe toza na esengo tozonga bandako tokosala nango mpe wenzi tolingake makasi mpo aza mwana mabele sengo mpona mwana biso moko matembela nsima ndako papa Kolo Samba oyo mwana biso moko ya komi ya sele toza na esengo makasi mpo aza ya biso moko azosala misala kitoko tokomona papa na ana esengo makasi tanda olatisa biso bamama tala tanda olatisa biso kobandana oyo ya ne passé oyo ya ne oyo tala nanu entilukable te na masolo oyo mwana moke na motete na ye mwana moke na motete na ye oyo azali nde nakobengena olobako aza nani o Joseph Akinkole talaka nde omona yo moko mon deja oyo olobebele eza te naza na esengo na makambo papa Kolo Samba azosalela biso toza nango na esengo makasi yango tolingi papa Kolo Samba akende liboso mpona bana ntango papa Kolo Samba akende liboso mpona komi na sele papa Samba akende kika liboso parce que azosalela biso ezokokisama la posa mitema la biso yango tosepeli mingi po jamais totika komona député ya boye te jamais ayebisa biso ke akosalela biso pont akokisi mpe atikala kotia ndenge ayebisa biso ke ndenge na bozovote biso awa na lopangu na ngai bokokuta ngai kaka awa nakotikala kotia che méchant te nakotia bamwana porte obie natambola na basécurité moko bakengela ngai te akokisi yango seke oyo azosalela biso ezolekela biso motuya totikala komona député ya bongo te ya komikitisa lokola tata wana te nzambe apambola akende liboso mpenza akende liboso aleka motuya mpo ezokamwisa biso makasi na age oyo ya ye makambo azosalela komini ya nsele ezolekela bato motuya nzambe apambola akende liboso nano tomona député moko te lokola mwana oyo aza mwana botami awa akoli awa babuku mese baleka ebele me totikala komona eloko mwana oyo moke azosala te donc ezolekela biso nzambe apambola ye abakisa ebele na oyo azosala Kolo Samba azosala makambo ya kitoko oyo ezosepelisa bamama na ye napesi ye merci nzambe apambola ye atombola mata akenda likolo merci eza malamu mpona bamama na le 8 mars tokumisi ye mpenza nzambe abakisa ye ebele na vi na ye honorable matembela nsima ndako nde makambo tozwi mafuta tolie tomeli ezala te oyo akanisi bamama honorable
Clovis Samba Mwamulele. Mwana mboka. Matembela Simanda. Atana torche tobuka. Atana les autres états. Nakota parasole na kobuka. Voilà. Bande ko balandi émission sur terrain awa ndeto sukisi masolo ya système no comment to mokolo lelo. Bomonit. Tolobi pe omoni ba preuve. En tout cas Fiston Mando ndaza ki na bango merci na Fiston Mando de postunga ki biso na kozwa biso milulu nyonso wana. Merci na solidi mbo na cadrage. Pati Ntumbula international bongo na Laetitia Louvezo maman ministre. Talaka yo. On va mbote belé. Talaka yo. To banda na ba komba na kana ekinya jete to ko ba rapé to lembate monite to ko ba rato lembate. Voilà pourquoi na sepe ko pesa bino ba somboto bolinganga toute ma famille kana mboma bio so semla kindele munga fula partout na bumbolinga biso mingi bolinga kana ekin mingi en tout cas boko ba kolona toujours programme kana ekin télévision boza décidé. Merci.